Yango wana, yango bino ba mama tiers. Bolali penzako, ba mama tiers, ba mama enkar. Bolali, matière yango wana ezali. Bozolo bate pona nini. Matière oya Karine Mokonzi. Bolingi boloba nini. Soki sikoyo, eza base. Bogoya, bogoloba nini. Soki eza base, bogoya, bogoloba boye. Bolandanga na explique binango. Ndambu, mais liboso, fona pesa mbote, wana ezali, logique des choses. Po bino boyokanga na malembe nyonso. Surtout, bozali awa. Ata na retard, bogotala kaka. Alors, bolova papa robot, ngai na lova binote. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko atabino moko botala bien. Matière ezali. Bazolo bate pona nini. Soki bazolo bate parce que bango nyonso bazana kundima. Bandima ki déjà avant biso. Na kanisa toyebi yango bien. Ba oyo ba anosaki Karine azana mokumba ezali bango. Bango nde penza mutu ba betela kiango sete kaka te ba betela kiango na bire. Donc bango mba confirmaki. Mais eloko esali bango somo. Eloko ebimisi bango miyoyo. Na kanisa soki bolandi be mission na bango boko yoka bazo bima miyoyo. O ezali teke nga nazoloba bilobela. Eloko ebimisi bango miyoyo. Ezali ke Karine azwa doki. Bandeko bango batiaki nango doki te. Bien sûr tomoni soso ayaki alobi yaza okapite yepe avoyajaka. Motoni na kozwa mukanda na bonane. Alobaki bongo na décembre. Bien sûr Karine azwa mukanda yango na septembre. Biso nyonso toyebi. Lokola la baronne azwa mukanda na septembre. Pana biso tozomona somo moko wana te. Ezala azwaki na décembre akokaki kaka kozwa yango. Parce que soki yavandaka na poto te ayebi poto to bato poto babeteli lisolo wana etali bango. Mais biso nyonso toyebi ke awa na poto même na décembre soki balobi batindelo résultat ozwi mukanda bakotindela yo lettre ekoya okozwa yango. Alors bato nyonso pete bazwaka na lettre. Po bato mosusu pe bakamwaki ndenge Karine azwaki mukanda akendaki rendez-vous ekomi mukanda. Bakamwe. Mais bokamwa te mukanda epesamaka na ba modèle ebele. Kaka nde ya bato bakamwaki na bato ebele ba mesana kozelango na poste ndenge yaka. Mais eza na bato akoti kaka boye azwi eza Karine te mutaliboso. Ngai nazana be exemple ya bato ebele nazomona na misu nanga akoti rendez-vous azongi na esengo ozo tune nini alobi tango akotaki azolenga ayoka basekisi bapesi mbote ozwe mukanda ya ngunda bongisa biloko na yo ozokende to peso bisika mutalauki azako seka et puis ngundango aziango na une semaine non na deuxième semaine aye abouaki rendez-vous kaka sambaki n'interview
na deuxième nangwana babengisi ye mukanda na 2 semaines. Alors tant musu ba wana bakoloba ezalaka te, mais ezali ezala na Belgique ezalaka pe kaka na 3 mois pe ezali na ba France ndenge ba machine de guerre bazoa. Alors bino ba mama tiers soki bozoya te bokokoma lokola lo tiède wana bokokoma ba mama matiède parce que soki boyete seko soki eza nango base bokoya bokoloba nini bokoloba non soki toyaki te parce que tomonaki yango base ndenge wana. Mais sikoyo mpo na bino bokozela trop bokozela tono pe bokozela neige ekwea na Kisasa pote ezala base. Karine Mokonzi azwi doki. Bon, Karine Mokonzi a changé doki. Nayebisa bino sikoyo ndenge ezali. Karine Mokonzi azwa liboso doki pona kovanda na Belgique sans visa mbila yebiyo ezala papia pamba babengaka ngo doki eza document soko lakisi bayebi ozalaka wana na Royaume Belge. Karine Mokonzi achanza azwa carte orange azala toujours na doki. Sikoyo Karine Mokonzi akangi makambu na doki ya ngunda. Autrement dit Soso Pembe. Nakanisa bozo comprendre non? Pourtant mososo explication ezalaki penza bien te. Pour ceux qui balobi Karine Mokonzi azwi doki. Bino pe bolobi Cristiano Kabeya Mobutu ye pazana doki. Cristiano Kabeya azaneti na carte orange. Azana débuté ya une année. Sikoyo na droit ya kosala po ba renouveler ye. Karine Mokonzi azalaki na carte orange sikoyo akomi na Soso Pembe. Droit ya musala na kati. Droit ya voyage partout na kati sauf Congo. Droit ya kosenga nationalité na kati. Assurance maladie kuba na kati. Makambo ebele aide sociale na kati. Donc mbongo fo bafutaka ye. Nakanisa bozo comprendre non? Alors Karine Mokonzi azwi siko doki ya ngunda. Bon, bandeko, bolingi lisusu nini? Tosolola nini? Bolingi boyoka nini? Likambo kosoleleza te bino nde boya ba matière yango wana. Tango bozoya te, boza koloba ba sujet mususu biso toyebi kaka ezali bokaboli kimpi na mama kimpi. Bolingi te ye moko azalaka na kimpango yango tomoni mida kuna afinga bandeko na biso ba Kongola Brazzaville. Tomona ese de Panama ese de Mbujimai atie bakiti abenga batu batango abengi pe bazoya te po bazo fete na bango. Misusu babombama bazolela neti grâce temo. Mais c'est pas nzunde azako meka tous les costumes na ye ya modèle ya Ofuti Bwani. Tango mususu akozala président na élection o ezoya toyebi te soki na Congo Brazzaville na Congo Kinshasa na ndimi te po beton nenga pikla wana. En tout cas Mila tomolombele. Alors sikoyo bino ba mama tiers soso ayaki awa poto lia ye na bonne année, mais même bato akin bamoni posa kolia ye te. Biso na poto kutu mawate toboyi kolia ye. Alors soso asalaki mwa théâtre, mais sikoyo akangi munoko pe abosani. Mida zero makambo ezate. Ese de Mbujimai ezate. Mama kimpi bozate. Pourquoi penza bopoli boyeko? O ezali match bopoli na forfait. Donc bopoli boye bokoti même pas na terrain.
baninga bakotaka ta na terrain batia bango bi bato bakoyeba ke obetaki penza match ojouaki otie pe bi ubi otie na yo te me obeti match tina suka bandimi yo me bino bokimi bozosambela ezala nde buzz po boya mbangu boya kokosa tina nini boyaki te mende ndenge eza wana 2022 oyo soki bobandi yango na kobombama bobandi yango na kosenga bandon kosenga forfait en tout cas faut koyeba 2022 oyo ekozala catastrophe pona bino nakanisa banda bobanda kozala kotake makambo Karine eloko bozwaka kaka ezali ba hero wana eza normal pona bolia na bana mais sikoyo bosufraki mingi bopolaki mingi bosekaki muke bolelaki ebele na bane nyonso eleki mais na 2022 oyo bozo riske boseka ata koseka te kaka bolela pe bobima miyoyo parce que ebandeli bobandi deja ya kolela ya kobombama ya kobima miyoyo alors mida kisimbi olobi nini nga nakosi to nakosi te esede mbushi mai olobi nini yo osakanaka te me ndenge nini ozoloba te soso yo ndenge oza wana oza ya kokrake ozwaki vaccin ata moko te na Brésil balukaka yo okomi na kimpi odefi kimpi ya mama kimpi osombi pe parti ndambo ya yo moko alors sikoyo yo olobi nini okoloba nini mikolo koya ondimi olela ebele mama kimpi yo moko kolo kimpi ndenge nini po niantaba abanda kobetso ba 12 yo poza kobetsa niantaba ba 12 niantaba olobi non yo koloba eloko te yo toyokana kutu te nga moko na yokana na ngai moko ndenge ezali boye yo niantaba lokola olobaki papa na nga tika kombo na nga na tendresse oza penza na tendresse wana esalaki nga bien yango wana yo na sauté bon soko oza na besoin singo bengi nga natindela yo okanga niantaba bandeko ba bolingo likambo ya kitoko likambo nini le 1er février ti le 6 février toza na forum botuna nga te soki nini ya kitoko yo moto olobaka ke mboka secteur nyonso baokipango na bapaya kote oyo bachinois kote oyo bendie kote kuna bapakistanais alors yaka na forum le 1er février ti le 6 février 2022 kuna okoya na compétence na yo okoya koloba po makambo na yo ekokoma paya nani Fati Beton tala yo ozoloba papa robo olie yango longoli maske me yo pe yaka na compétence na yo yaka koloba na forum le 1er ti le 6 yo pokolia en plus bandeko no tango tokozwa basecteur wana bakoteka susu lopango te mais soko oye te bapaya bazwa toujours na secteur wana bandeko no bakende bwaka ngunda wapi na kanku popoto ekangami La décentralisation, nous avons
passer en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Geneva, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pour na kotonga mboka. Fati beton bango kuna baposa bitambe okutamboli na bango oselumuki okwei obukani mokwali soko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss yani Amandache. Donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss yani Amandache. Donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss yani Amandache. Donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.